Bonjour, moi c'est Martin Boluka, je suis chroniqueur de musique. Alors, pour Kolimbola, Kondo, et moi Mounene, pesa passi, pesa kilo. Mais, na kozala bref ya kolobara ke Papa Lutumba azaki monument na biso. Papa Lutumba azaki bibliothèque ya musique congolaise. Tokoloba en Afrique. Parce que Lutumba nous parlait par ses poèmes. Lutumba nous parlait par Nakolo Bandeni l'ICC. Lelo Lutumba, Papa Lutumba Simaro, Oyo Bisoto Bengake Simaro Masia, Azali Suna Bisote. Oyo Bato Nyoso, Baninga Nae, Baebi, Komo Nae, Lutumba Simaro Ndomanuen. Et alors, à Tiki Biso, ils ont vraiment pas si nos motema. Parce que Ngaï, Naza, même avenue Naé. Et de temps à autre, étant chroniqueur de musique, ce qui a une activité, mon corps ça là, abandonne toujours. Bobengelanga mwana Nangaï. Bobengelanga mwana Martin Boluka. Bobenga Martin Aya. Et alors, tout le temps, tu abandonnes comme ça là Naé, tu portes qui? Et là, comme on est né, il y a Koyi Bakaka, conseil. Namaye le oyo apesa kibiso lelo eza tragique pona lelo Papa Lutumba tikibiso toko lukape na génération montante totala oya kolandel oya komanyola lolenge na ye chroniqueur Lutumba Simaro atiki orchestre atiki bana oke etikali na moto ya oyo tobengi Manda Chante. Manda Chante azali l'un des pionniers lelo tokoloba Manda Chante akoki komekola lolenge oyo artiste na biso Lutumba Simaro azalaki parce que ndenge ezali wana interprétation na kokamba groupe oyo Lutumba atikeli Manda Chante ezali pe kilo. Parmi les artistes, nous avons plein des artistes qui peuvent aussi interpréter, qui peuvent aussi faire mieux que Manda Chante. Mais aujourd'hui, c'est Manda Chante d'abord. Nous parlons d'abord de Manda Chante parce que Manda Chante représente l'orchestre Banaoki. Tellement Yamakasi ko perdre une icône de la musique africaine parce que Papa Lutumba n'est pas seulement un musicien africain, mais c'est une icône africaine. Parce que l'œuvre est traversée l'Afrique et traversée le monde entier. Les gens sont dans pays comme le Brésil, Rumba. Sont dans pays comme Kiba, dans pays comme le Japon. Vous vous rappelez à l'époque, dans la Okediaz, Nakondo, Bangonyoso, pardon, Bazalaki na Japon. Bakutana même na empereur il y a Japon à l'époque. Ça veut dire que nous sommes tellement touchés, on est tellement blessés à Liwanae. Et ça peut pas si makasi. Non, je garde beaucoup de souvenirs pour la Papa Lutumba. Souvenirs à Liboso, nous avons gardé ça sur le plan Yamoussala. D'abord les tests. Ce hôtel il est là, test et il y a l'élo, na test et Kala, c'est tellement différent. Aujourd'hui, test et l'élo, zoro bela mingi marambu ya basi, maramba bolingo, mais Papa Lutumba test et ezaki pour la vie. C'est-à-dire azo te ya biso nenge vie ezalaka. Nenge nini mutu akotambola na vie, nenge nini mutu akosala makambo malamu po lobi akoma mutu. Na retena mingi ba test. So na lobi en termes de personnage na retena biloko ebele parce que c'était un bon papa. O papa o so ozanga likambo approcher akoyamboko mwana ye, akopesa ba conseil akotalisa yo nenge nini okotambola na vie. J'ai retenu vraiment beaucoup ezala ba test. Le losonga na komi grand journaliste, c'est parce que na landaki ba test ya papa wana. Na banzembo na ye ate arabiso totanga ba classe tocha éducation liboso. Lelo nous sommes devenus des journalistes reconnus, c'est grâce à ce papa. Je garde beaucoup de souvenirs à sa personne parce que c'est un papa qui a marqué l'histoire, non seulement l'histoire de la musique congolaise, il a marqué aussi l'histoire de la génération parce qu'aujourd'hui ma génération actuelle, ma génération où baza pour appuyer plus la monnaie à Kala. Même si vous suivez même des Fali, des Ferré, des Kofi Olomide, ce qui va tester la bango, même qui va rythme, mingi mingi ça Papa Lutumba Simaro. Même sur la ligne Félix Oisé quoi, mingi mingi c'est Papa Lutumba Simaro. C'est une icône où les lofo t'ont honoré. C'est dans cette occasion que je lance
un vibrant message au président de la République, son excellence M. Félix Antoine Tshilombo, Ameka, ko pérenniser œuvre à papa et sous la raté na ba matanga non, va créer vraiment école de musique. Oh bando tank ça va jeune musique, pas musique il y a bolingo, mais musique il y a éducation, musique il y a développement, musique on va pousser mbo na et se développer. Les autres hommes na même na États-Unis, ba Rihanna, ba Beyoncé, même artistes mususu africains, baza ko sala ke pays na bango se développer na musique. Mais ce n'est pas nous. Alors qu'il faut quand tu sango na mitu ya batu ya musique et koki ko développer mboka. Musique ya ko mema mboka musika. Oyebili sola Bob Marley, Jamaïque et bana pour la musique. Jamaïque et banité pour la richesse pour la non, mais Jamaïque et bana muke pour la aspect culturel. Yango to se ngaba pérenniser musala ya papa Lutumba et kende liboso parce que la génération future tang baoya baza ba emboîter le même pas pour mboka na se kende liboso. Donc le conseil est tellement simple. Ce qui est très important est que ba meka kolanda makolo ya papa Lutumba Simaro. Papa Lutumba Simaro c'était un réconciliateur. C'était quelqu'un qui était là pour réconcilier les gens, non pour la division. Mais aujourd'hui, on assiste dans des spectacles où on honorer les musiciens à Congo. Il y a la division, un gire dans la télévision, les musiciens, les ndaku, les mituga. Les phrases, la mélodie, ah mon cher, on a vécu avec cette musique-là. On donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a vient de ce qu'on entend aussi. Alors nous avons beaucoup entendu, beaucoup écouté la musique de Simaro. Quelque part, les mélodies aussi, on pouvait les utiliser. Donc ce n'est que normal qui nous a inspirés d'une façon ou d'une autre. Musicien Mounene na Congo, donc ils ont d'éviter ce qui le tout Mamoussou Aroya quand parce qu'il a fait une très bonne musique à ça la musique à Kitoko oye sungibiso musique nze mon côté à Simaro koyo kango poyo kelango soni na miso papa to abana o banze mon aye ezaki malamu et Kitoko il a vraiment bien travaillé. Oui mutu apesaka oyo azana yango oyo kaka indinga vana to vana kata société na kata musique mobwe na yebaka tike na ko musicien chrétien to na mona mukena yoka banzembo Simaro et yebe na kata mutuna ngata na komo sala banzembo c'est que normal moi mélodie moko pe eya oyo yibite oyo yoka kitema etika na kata mutuna yo Simaro a beaucoup contribué mais nga personnellement tout ça kana yé très bien na 30 ans na anniversaire na bengsaka ye ayaki bien moka matina podium asenga guitare abeti po abane ko yoka pe banzembo na nga mingi. Donc, ça qui bénéfique pour la bisognos. On a évité ce que tu as sous Simaro les loyaux pour Asali Mingi. Il a beaucoup composé. Donc, tu perds vraiment élément moko. Nene. Parmi les chansons, papa Lutumba, des chansons qui ont inspiré Makasi. T'es inspiré à te faire yoka na linga to na mwana muke. Yanze mwa imba Fifi. Fifi lembisa kanga mela lemba nazali. Donc j'avais une cousine moko, elle est mokolo nanga, elle est mariée, mais de temps en temps sort dans mon bal naïe, hein, ton bal est retard. On va y monter dans la salle, parce que quand dans la chambre, il y a dans le salon, à la télévision, parce qu'on a un succès. Nous avons lié attitude naïe, nanzemboana. Donc c'était vraiment inspiré. Nous avons encore ma belle, et un de mon chef d'œuvre, et quand tu as libella na libella. Mais est-ce que vous avez un message dans l'artiste disons musical na artiste et le kotolobaka ki ngana déploraka mingi de loyo na bande ko bazoya bazana ba repère a dit elembo
nga bandi musique mais elembo na ngeza mutu songolo funa sala lokola ye asalaka lutumba simaro a elembo pona ba mingi surtout na rumba po rumba eza ya biso atake na mikila poto na esclavagisme ezongela ki biso il faut to capitaliser ngo so to yekolaka ba jazz to yekolaka ba style musu na ba école pourquoi pas te ko sala école ba to yekola rumba ozomona donc moi je dirais aux jeunes lelo oyo que to s'inspirer bon s'inspirer surtout bino to sala musique wana na ba œuvre ya simaro d'ailleurs lelo oso to tali bien ba musicien mingi na kati ya nzembo ya musicien moko mona mwandambu ya parole mwandambu ya mélodie ya simaro donc yo ba que aza quand même modèle donc na ko sala ba musicien tout ça musala malam banzembo to ko sala to s'inspirer na papo ya kelelo po banzembo na ye edivizaki te banzembo na ye eyokisa mutu soni te elobaki bêtise te soki ezalaki mpo toyoka yango nyonso te bon peut-être ya kobombama mais boye te ndenge tokomona lelo. Merci. L'image du show, c'est ça l'image du début, c'est ça l'image de ce qui va se passer ici, donc très bientôt. Et pour ça, j'aime pas trop l'approcher vu qu'il est gigantesque et moi j'ai la taille économique. J'aime pas trop la... Et il nous signale qu'il y a des honorables députés qui sont ici ce soir, qui sont des artistes et aussi amis de la culture. Merci beaucoup pour la parole. Bandeko Mbote Nabiso. Et bien voilà, merci beaucoup pour le père corps. Waouh, quel moment. Ça fait très mal, je sais. Ça fait vraiment très mal. Yesu Kristu olingi mwa Nzambe Tata pe ondeko Molimo Santu ozala na bino baso tozalani baso lokola toyebi oyo ya kobonza Molimo bandeko ya biso Tata Koko Loko epala mokonzi Nzambe tokobonza ye mpo na nini lokola ekomando mikala misato botondo Nzambe na mabe maso bakokomela bino na bomoi mabe malamu to mabe ete yali mabe komiso Nzambe bakokasi oso komiso mabino bandeko na suki mingi na makanisi na maluba na misala e na butiki maselisi mangai solo na ntiliki na salmaki yango wana masumo mabiso ata mabiso obomoi balobiko Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Mokili ngonga, biso bikosila, ngonga ezali po ya makambo manso, ngonga ezali po ya kosala misala miso o mokili.
ntango ya kobotama mpe ntango ya kowa, ntango ya kolona biloko mpe ntango ya kobuka mbuma, ntango ya koboma mpe ntango ya kobikisa, ntango ya kobuka ndako mpe ntango ya kotonga lisusu, ntango ya kolela kana, ntango ya kozwa mpe ntango ya kobungisa, ntango ya koboma biloko mpe ntango ya kosilisa byango, ntango Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Ezali lokola moto moko aliki kokende mobembo mosika, abengi basaleli baye, atikeli bango mosolo maye, apesi moto moko talenta 5, mosusu talenta 2, mosusu talenta yoko, moto na moto lokola ekoki na ye. Na nsima akei oyo akwati talenta 5 abakisi talenta 5 lisusu na mobongo asali, oyo akwati talenta 2 abakisi mpe talenta 2 lisusu, kasi oyo akwatisi talenta yoko akei kotimola likulu omabele esika abomi mosolo wa mokonzi wa ye. Nsima mikolo mingi mokonzi wa basaleli baye azongi atuni bango balakisa ye mosolo mwa ye. Oyo akwaki talenta 5 ayei apesi ye talenta 5 lisusu, alobi mokonzi opesaki nga talenta 5 nakwe litomba lya talenta 5. Mokonzi alobi na ye osali malamu, yo mosali molamu mpe wa bosembo. Ozalaki moto wa bosembo na biloko mingi te, nakotia yo kapita wa biloko mingi. Yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo. Oyo akwaki talenta 2 ayei alobi mokonzi opesaki nga talenta 2 nakwi litomba lya talenta 2. Mokonzi wa ye alobi osali malamu, yo mosali molamu mpe wa bosembo. Ozalaki moto wa bosembo na biloko mingi te, nakotia yo kapita wa biloko mingi. Yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo. Oyo azalaki se na talenta yoko ayei alobi mokonzi nayebi tozali na posa ya mosolo,
okukaka mbuma esika olonaki te okolokotoko biloko esika okwesaki eloko te yango wana nabangaki nakendeki koboma mosolo mwa yo omabele tala nazongiseli yo mosolo mwa yo kasi mokonzi alobi na ye osali mabe yo moto goyigoyi oyebaki te nakokukaka mbuma esika nalonaki te nakolokotoko biloko esika nakwesaki eloko te esengelaki te opesa bato bamobongo mosolo mwa ngai bongo ntango na kozongo nakwa mosolo mwa ngai na mwa litomba likolo bokotola ye bongo talenta ya ye opesa yango na oyo azali na talenta zomi oyo azali na biloko mingi bakopesa ye na ino kasi oyo azali na biloko mingi te bakobotolo ye ata mwa eloko ezali na ye mosaleli oyo bapamba bakoka yo libanda okati ya molili kuna bakolela mpe bakolia mino lokumu na yo olitangila yango toloki molimoli mokili ozali lokola ngonga lokola montre etambolaka mokili nde motambolaka se bongo yango balimoli biso wana ntango ya kobotama ezali na ntango ya kowa ezali oyo esangisi biso awa ezali mbotama te kasi ezali nini liwa ya motu molo wa biso esima o yango esangisi biso awa nakoloba liloba po etali ye na suka ya mateya sika tokandana po etali biso mbala mingi tofanaka na mokili moi lokola bato bakowa te tokanisaka nde biso nzoto mokonzi apesi biso ezali po tozalaki soko nini to nini soka nde eza likabo koyeba na mokili eza likabo kofanda na mokili eza likabo koumela mpe eza likabo ya nzambe kasi mbala mingi totambolaka lokola soko toza na droit ya kozala na mokili soko tozalaka na droit ntango yoyeka bata biso nomekendaka wana yango bakokengisa biso mokili ngonga eloko na eloko na ntango na yango yango na sango elango toyoki ndenge bape biso lisapo ya talenta tokoki kolimbola yango ndenge ibale ndenge ya liboso talenta eza liloba ya nzambe oyo toyokaka mbala o mbala na sango elango